Maréchal. Ils ont pas avancé pour Maréchal. Alors, voilà. Depuis là, toujours pas avancé, toujours. Mais pour ta port à Matadi. D'accord, je me rends Matadi. Là, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc nous avons maya wana se unasoma tu wana bandako batonga bandako likolo baninga olikolo oh mai voilà.
bakilo banina vraiment kitoko makasi. Voilà, à côté à port à Matadi. Vraiment proche vraiment il y a pas maréchal. Voilà. Port Matadi tukumi mmoja usiku ukila sikuzimona mapote na ngamuke la tutango siku ko sisi yango tuzuko kitako watu wana péage na péage c'est ça Tana wenza Matadi Tana wenza Matadi Bon, là tu vois Matadi on va sortir Kinshasa bango bébé après wana bandi kozonga na biso Kinshasa et ya biso à la grâce du Seigneur je peux avancer. Voilà. Après tout Richard. Voilà, je vais avancer. Matadi de Bobo de Vitoko. Obi?
na coiffe, ma vraie coiffe. Tala la coiffe. Ça na la coiffe. Mwenye ngwa. Vraie coiffe. Alors, qu'est-ce que ma taille? Kaboli na no somba. Bani wazana bakadina. Ana bisna kadina. So kadina la tête so baga boutier. Babimbula mataya kokota boloko te ebeba oyo wana vitesse ya matadi bato banaki na po maréchal tobima te donc toyaka na mouteyage otala mouteyage vacances donc esangani na wenze esangani na baroulage na bamituka do ensemble do tout ensemble vraiment embouteillage là. Vraiment embouteillage. Mais en mode pour ça malé mais embouteillage quand même. Bata wana wenza matadi, wenza port wana tuma batebele wenza vraiment munene. Bande bana kwa tire que le kaka donc wenza munene makasi. Ambiance vraiment makasi kitoko. Wenza munene. La vie c'est compliqué, il faut vraiment travailler. Et pour lui, si on travaille, c'est mon boulot vraiment. Ozomona omabanga tumabanga mabanga pena éclotira pena isande éclotire mais éclotire te mais mabanga ozomona mabanga donc bali banga moya munene tu vois ça mabanga ça va éclotire.
Malembe. Si mon âme a besoin de toi, c'est pas bien. Parce que ça touche, il y a un virage, mais aussi virage. Il y a tellement de virage, vraiment, nous avons alors que toujours quand on est là, il y a raison à Kinshasa. Il y a raison à Zandé, mon caca, donc il faut qu'on ait vraiment des bons chauffeurs pour la commander, vraiment bien. C'est ça. Voilà. soki bosisi yango obisi nzambe na lola yango fo kotambola nzela na nzambe kotambola moko te fo kotambola nzambe kosanjola ye mpona kotambola nzela moko na yebei c'est ça donc nzambe aza nzambe na bolingo aza nzambe na solo ozomona virage wana tokende ozongi boye kwa nzambe vraiment azala na biso ensemble. Très dangereux vraiment na mboka ozomona donc mboka oyo soki bosali kaka sika moke awa
batamboka oyo baye ata bokufaki te bomona nko po akipeke biloko oyo oza nango yango faut faire attention ntango otambola esika oyo foza kosala mpena attention parce que mboka oza baboka bato baza très sauvage de soka motuka mo ekoi awa ata bato bakufina bango te bango bakoboma wana nko voilà donc vraiment c'est très dangereux. makasi manoka tambolaka na Nzambe. Père, au sein de nous t'apportons ce sacrifice, celui que tu aimes. Nous voulons t'élever au plus haut point. Viens et règne sur toutes les nations de la terre. Toi dont le règne est éternel, Hosanna. Tranquille kata kamgalali na ye tokomi na Kasangulu donc Kasangulu tokomi mpenza Kinshasa kaka donc après Kasavubu je crois que c'est baipene ndo mabongo donc là dans la ville ya Kasangulu. Toujours na via Kasangulu na wenze ya Kasangulu.